Shalom, shalom, bananzambe, pa bokutami, eza bongo wabino la reine Nzenga. Bon, la reine Nzenga vraiment aeli bino ba photo pe ba vidéo, ya frère Nabiso oyo bozomona vraiment. Bon, frère Nabiso ndenge bozomona ye, azalaki vraiment ke abotama ki vraiment na ndenge ya normal, abotama na ndenge biso sto botama vraiment ndenge zala kaka. Mais na kimokolo ti ayeko kuta na ba problème oyo. Na yango ngai na koloba te me bokoyoka vraiment na munoko na ye moko nini oye akobimisa wana. Donc nga tango natalaki video na ye pe tango tosololaki nayokaki vraiment pasi na motema, nayokaki vraiment pasi bakasi yango nalobaki ndenge pe nga la reine Nzenga bato bayokela nga pe balanda nga natia video na ye oyo nyonso kotouche vraiment motema na ye anta na losambo eza malamu. Soki okutami na mwa makoki te na losambo kaka eza deja malamu. Mais oyo pe amoni ke frère na biso apesi ye pasi na motema osunga eza pe malamu. Toko sunga kaka na ebele te toko sunga pe na moke. Soki pe oza nango ebele eza malamu pe sunga. Na bandi ye moko atie na video wana na kotia bino kala te eza pe na numero na ye moko. Ye wana bandeko nanga pona yango tolanda nanu video na bokebi nyonso totala nini oyo elobami na kati na yango na sengi vraiment na bato nyonso motema mawa pe o baza bato balingi kosunga tolanda ngo vraiment na bokebi nyonso. Merci vraiment, merci. Bonjour Ndeko. Bonjour. Tu es côté là-haut, tu nous t'es bas situation ni aux élections na kati ya ndako. Na situation ya pasi naza accidenté. Nasala accident depuis le 6 décembre 2005. Naza état très difficile, naza paralytique na tellement na tambola te. Nasala ga nyonso na état onde naza boye. Vraiment, on a fait un passe vraiment. Na kati ya ndako usada combien des années na kati ya ndako? On a dépassé là plus de 16 ans. Plus de 16 ans à ndako wa azo vivre dans une situation très difficile. Mais bon contacter ata ba autorité te to pe bande ba diaspora. Na contacta ba autorité na koma ba lettre belé. Ba épreuve tout yango ezali na yango pembeni awa o ezali ba lettre na komela ba autorité différents ba autorité ba leka na Congo central na komela bango ba lettre na koma mingi o ezali dene lettre na komeli gouverneur biso aza actuel na son excellence Lemba ye na komeli lettre o ezali na mesa na ye na oza réaction na ye. Mais comme la différents autorités ba leka ba oza ba accusé réception en jour banda ba 2015 ba 2014 ba 2020 en plus na za lettre moko awa na komela première dame oza lettre na komela ka première dame maman Denise na meka kokota na gouvernement na biso awa mais babaki lettre singa fo ke maman directement ki ndelo na tika na boko boy mais na komela ba autorité banda 2010 na banda ko sa ba démarche okoma na kotsa ba document médical na ngai ebunga ututi na gouvernement na zo ata suite moko te na bunda kaka na 2018 na kiko zonga suna hôpital ba sel ngai deuxième document médical oyo c'est un deuxième document médical en 2018 ba consulter sous le docteur et sous document médical rapport médical oyo pour tenir compte sur le gouvernement pour na senga bango prise en charge na compte ba copie na ba lettre mais jusqu'à présent ata suite moko te pe ata réaction ma autorité te vous êtes des Oh là là, ça fait mal, ça fait mal. Donc, na yoki vraiment passe na motema, comme on a
pe kotala video oyo. Bon ba fidèle à la reine Nzinga na bandi bo sili vraiment kolanda video oyo. Yo momoni vraiment ndenge mwa mobala sili koloba. Bozo mona ndenge mwa mobala lobika kote ba papier partout asali boye. Pe ndenge expliquer ndenge na komi na situation oyo. Nazo senga vraiment na bato nyonso baza mitema ya mawa. Bato nyonso o baza lokola la reine Nzinga mulie vencedora epai bozali. O nyonso amoni vraiment ke likambo o touché ye penza touché motema na ye. O nyonso vraiment moni pe ke likambo esali ye passe situation o ndeko na ngai. Numéro ya telefone eza wana benga ye yoka ye. Soki pe oza nango ante oza nango ebele te ndeka la reine Nzinga lobaka enero ya pamba ekoki pe kobikisa molimo wa moto na nzela ya mai na nzela pe ya lipa na yango bandeko na nga nyonso bozolanda nga nazo senga pena na bato nyonso baza mitema mawa na ebike bato pe ya mitema makasi baza ibele na mokili oyo bato mitema mabe baza ebele me na nzela kotala na bandi moto ozaki mota motema mabe ozaki moto ya mawa te ekosala yo kaka pasi totala kaka te oyo tozala ngo lelo me totalaka lobi eza na mingi koloba kengala za na sante malamu makolo nyonso mibale eza makasi maboko mibale eza makasi naza kitoko na mokili oyo wito boyi te merci senga nzambe merci mende toyebaka kaka ya lelo ya lobi toyebaka te toyebaka kaka oya biso bo toyebaka pete ke tozobota toyeba yango pete ke tozala bandeko ante kweli eloko moko te me tanto kokwela pe bana na yo pe bandeko na yo tozosenga mabete me tolobaka mingi na bato baza mitema oya makasi tolongolaka mitema makasi wana po eza malamu te emema bato pe na esika moko te toujours mabe ebotaka mabe me bolamu epolaka te na yango vraiment bandeko na nga vidéo on a teli bino vraiment donc salinga vraiment passé et salinga passe tango atindela nga na nzela na WhatsApp et salinga passe tango to solo na ye na tanga expliquer nga ma ye moko ndenge situation azo mener vraiment na tango oyo na 17 ans oyo donc salinga passe na yoka passe na motema na loba ke non ndenge pensamba tianga vraiment la reine Nzinga atianga don oyo ya kosunga atianga do ya kobeta ba porte pe na betaka ba porte pe bato ba fongolaka na koleksango na réseaux sociaux mutu nyonso amoni vraiment kaza motema oyo akoki kosunga ndeko fongola poche na yo anta na 1 euro okosunga ina baki na ninyo na mai anta na 1 euro okosunga ina lipa yango na bandeko na ngai soki poza nango ebele eza na problème moko te benga ye bo solola to sunga ye anta na kolia na ye ana nyonso kaka oya sepeli oya sepeli te me oya moni ke sali ye pasi na kati na ye yango na bandeko na nga nyonso oyo bongo ezalaki ya bongo ya wabino la reine Nzinga eza moko oyo nzambe vraiment tianga na mokili oyo nzamba tianga vraiment esika na nga pona kosunga bato nzamba tianga motema na mawa na linga komona makambo oyo te yango na ye liboso na bino pona kobeta ba porte na bino na nzela na bino towe kosunga pe mwana mobali bozomona ye wana nzela na bino donc passe makasi komona ye aza mutu malamu garçon dans solo na ye to solive ma donc aza mutu moko ezatende bato balobaka soki passe leki mutu a changer ka donc ezapi na mutu musu passe leki a changer mais ezapi na mutu musu aza na passe mais a changer na yeta koma kanda donc écoute bakise stress na vie mais tango za mwana nzambe ko za na maîtrise ya malade na yo ndenge pe na solo na ye na sepela mingi ko solo na ye na sepela mingi ndenge to solo laki eloka ngana yebisaki ke non ngana ko partager vidéo na yo bato oyo baza mitema na mawa bakomonana bata mitema na mawa baza ebele bata mitema mawa baza ebele na mokili oyo na yebi ke tango bakotala vidéo na yo bakosala pe mwa loko moko bako ata na telefone ata ko benga pamba ata na losambo pamba eza malamu mingi yango na bandeko na nga vraiment oya ezalaki bongo ya wabino la reine Nzinga vraiment na zana mingi ya koloba men na yeka na video pona kosenga kaka na bato nyonso mitema mawa vraiment nzamba toucher mitema na bango oyo pe mitema makasi na nzela na video oyo basila ko bongo na motema po mukili oyo eza ya biso te mukili oyo eza na mokolo nango tata Nzambe basi eprise muso yela biso na vie to luka yango te me eyaka nde yango moko yo moto zo mimona ki oza malamu
tala video oyo ekozongisa yo makanisi na yango mpo na yango vraiment ngai Molie Vencedor naza vraiment esu na oyo nakoki koloba te bino bato bosili kotala yango biso bato tali video oyo elobeli biso eloko moko numéro ya telefone kaka yango wana oyo bozomona vraiment yango numéro ya salelaka azosalela yango mpe na WhatsApp na nzela na WhatsApp bokosolola oyo pa monika benga ye direct bokozwa kaka ye moko numéro échange te yango ka numéro oyo ya salelaka mwa mobile nde bozomona ye wana. Bon na yango merci mingi vraiment na bandeko nyonso bosili kolanda biso partout bozali nzambe vraiment za na bino pe toucher mitema ya moko na moko pa bozali wana tokutani lisusu na deuxième numéro merci nzambe aza na bino to suki bongo na komba papa pe ya mwana pe elimo santo.